Alléluia, Yesu nange, Alléluia, yakakupa. Voilà, papa le tiliki a Yesu. Ngai na kolemba te, ngai nazala ndeko na kopesela liteya. Oyo ezali mateya ya bana ya Nzambe oyo po babongola mitema bayamba mokonzi lokola nkolo mpe mobikisi na bango. Ngai nazala evangeliste, nazali moto ya kolengela te ya kobondisa babato mpo bazali babebe bapesa bango miliki. Bomeli miliki ebele ebongi na bino bokola. Ebongi na yo kola. Lelo ngai na ye mpo nalobela problème oyo ya bana ya vitesse. Bana ya vitesse oyo batondi na Kisasa mobimba mpona kobomaka mabala ya bato, mpona kobomaka bakonze ya bato, mpona kopebisaka biloko ya makambo oyo mobali to mwasi abongisi makambo mpona mobali na ye basala foye na bango ezala malamu. Mais ekili moko ya bana ya vitesse oyo batondi na Kisasa awa boye mpona kobomaka mabala ya bato. Comment ça? Tala Kisasa lelo oyo ebebi kaka mpona kuluna te. Kisasa lelo ebebi kaka mpona potopoto te. O baba mai ya terase ndenge ezobomaka banzela wana te. Kisasa lelo ebebi kaka mpona poubele te. Mitu ya bato mpe ezali na poubele. Poubele ezikosoto ezi mingi na mitu ya bato. Ata balobi te ya mboka yango mwa pauvreté ezali, mais bomoto na yo mpe ezali quand même. Comment la pauvreté memi bomoto na yo nyonso? Non, pauvreté basasaka yango na courage. Ndenge Nzambe apesi yo bomoto boyobi non? Nga na kokufa mobola te, na kosambela Nzambe ameme te na koluka. Po moto nyonso alukaka akozwa. Nzambe azali okuta te, Nzambe azali noko na yo te, azali mama na yo te, azali tata na yo te, po soki alobi na yo likambo akosa te, soki otie courage na makambo akoluka okozwa. Comment yo mipesi na ba vitesse oyo ezanga tina, vitesse oyo komema yo na lifelo, vitesse oyo kopesa yo ata litomba te, yo zo mipesi na yango. Mama, papa, bongola motema na yo, Yesu akota kuna po amema yo na mokonzi ya likolo. Oza obligé ata oboyo kokota mokonzi ya likolo na makasi, okobongola motema na yo na makasi. Pasteur alembi ate yo mingi, évangéliste lotiliki sikoyo azwi yo. Okobongola motema na yo po okota mokonzi ya likolo. Bafoye mingi ebebi, mabala mingi ekufi. Moto akolongwa na Londres, alongwe na Paris, alongwe na Belgique, alongwe na Allemagne, aye na Kisasa mpo abongisa lolenge nini libota na ye kozala lobi, abongisa lobi na ye lokola tozali baafrikain, bana bazali, baparent bazali, baneve bazali, bakoko mpe bazali. Sikao moto alongwe na poto aye. Bapara bafandi, papa na mama na bana bafandi esika moko na ndako mpona kobongisa baproje na bango na Kisasa awa bakosala nini. Mama alobi fo tosala ferme, mosusu alobi fo totonga ndako, mosusu alobi non fo tosomba babisi badesanse te ekende na Kisasa mpo libota ezali kuna ezosenga mbongo mingi balongolaka kaka kuna, basungaka mama, basungaka banoko, basungaka bana, basungaka baneve. Bakangi mabondeli, basambeli, tango bazali kosambela Nzambe asunga bango po baproje nyonso bakosala wana ekokisama. Papa esika azali wana ye azo kokanisa na ye kaka bana ya vitesse na Kisasa. Papa avandi na ye akangi misu na ye, mais makanisi na ye wapi na bana ya vitesse na Kisasa. Papa yo kokola mbona oje deja na bana minei misato, bana mibale oze parent. Mais comment tango mwasi na yo azali kobondela po yo osala baproje tango ozoya na Kisasa otonga ndako, osomba mabele, osala ferme, osomba mituka po okita nango na Kisasa. Papa yo ozokanisa na yo kaka bana ya vitesse. Ah, maintenant ezosopa yo, ezosopa yo, ezosopa yo. Sika bana vitesse wana tango yo kokende na vitesse wana ke bana vitesse mingi ya accident ezalaka okokota na vitesse wana ya bana wana boya accident okoki kozwa malade
okokozwa likama moko boye okutani na bana wana basangisaka binoti yo kanisa bazalaka yo moko basangisaka yo bazosangisa yo basangisi yo na bakuluna bazosangisa yo na bana na bango mibali na bango ya kisasa sika yo uti na poto na bopete na yo na limeme na yo na kipara na yo mais oyo sangani na bana ya vitesse papa ata yo moko est-ce que bana vitesse wana yo oyebi bana vitesse wana lolenge ni bazotambola na kisasa mais papa ozo tia bomo ina na insécurité omi kabine insécurité sans le savoir otiki bana na yo na insécurité ozo tia mwasi na yo na insécurité vie na yo moko ozo tia mo na insécurité passer à la zoakadim 5 mois akozwa mo lisusu mpona nini yo tie na nini na insécurité papa omi kabine insécurité boye ndenge nini bana vitesse wana ozolanda na kisasa bazali bana oyo bazotambola na insécurité akokotisa yo na insécurité okokende na vitesse na insécurité wana okozwa accident malade ezali makambo ya bosoto ezali akoki kosangisa yo na bana ya kuluna bapapi oyo 17 boye alemosise ekatani bana bazozela yo kuna na poto yo awa na kisasa cadavere papa kolako non il faut kolaka koma mokolo ozali parla il faut respecter bana na yo respecter mwasi na yo ndenge nini omikabi boye na bavitese oyo ezangi ntina epuis bana vitese wana bazali kaka mpo na bino te bazali wana ata na lingomba na kati ya lingomba bazali na kati ya lingomba okomona bango wana bazalaka soki aye okomona ye na bilatela na ye akomanda ba liboso mpo bamona ye asa atelisi elongi na ye asali bilatalata na ye bazali wana mpona konongaka kotalaka nani azali na vitesse nani azali na nani ayaka makolo nani ayaka na nini mais mama yo mona vitesse mongona motema na yo mongona motema na yo yo vi na yo kozala kaka ndenge wana ozelaka mibali ya bato bazoya na poto ozelaka bao bazouta na Londres na Paris na Belgique mais bongona motema na yo po basi na bango oyo bango batiki na mikili ya poto wana bango bazosambela nzambe yo poto oyo détourner baprojet na bango mais vi na yo ezali en danger omikabi vi na yo omipesi vi na yo na pasi le bien mal acquis ne profite à jamais okokende nango mbongo yango ata ozwi ebele okosala nango eloko te mpo moto oyo mokolo mbongo azali kuna mabolongo na se yo a ozoyiba nde oyo ozoyiba wana ekosala eloko moko te papa yo mpe bongola motema na yo yo ye na projet na yo outi nango na poto na mwasi na yo na bana na yo oye awa ndenge nini okoti na makambo ya bana ya vitesse epuis ozali mokolo tiala libandi ozali na yo mais papa bongolaka meme motema na yo tala ndenge kimokolo ozali na yango wana bana oyo ozali na bango mwasi na yo azali dynamique avanda azali kitoko mais limemia respect nini oyo ozopesa epai na yo non bongola motema na yo tala mpe monene ya libandi na yo tala mpe monene ya bomoto na yo ndenge nini ozali age na yo mpo ndenge okoli boye ozosala baprojet mpo bana na yo lobi bazala malamu mais lobi sikoyo projet yango esue mpo oyo olandaki bana ya vitesse ekotisi yo na bulu yeke ekotisi yo na désordre mbongo nyonso esali eloko te bana na yo vi na bango ezali ndenge avenir ya bana wana avenir ya mwasi na yo ekozala ndenge nini non mais il faut tobongola mitema na ndenge ya solo faut tobongola mitema mpo soki tobongoli mitema te mais sol na biso ekozala nini awa nano na mokili ya se pasi ekoyela yo epuis na lola ozali na esika te ozali na esika te okotambola bulu yeke mpo esika moko okokende ezali te mais papa ebongi na yo vraiment mitala malamu bamama esika bozali na mikili ya poto bisika nyonso na mokili ya mobimba boteya bapapa ntango bazoya na kisasa bayeba te bana ya vitesse esi babimi banyonyo bazalaki bana oyo bakamuke babimaki mikolo tozali na bana ya vitesse bakomi kokende ntina kisangani azwi kaka bizwazwa na ye wana aye nango awa mpo oyo nyonso akokutana na ye bakomi kokende ntina bagence koluka koyeba avion nini ekoya bana ya mboka nini bakoya bana ya Paris bana ya yo ayeluka ayeba matanga wana ezali kuna bajike bakoya boni famille na bango nyonso wana mpo asangisa mayele mpo ayeba kosimbisa mwana ya poto moko non mais
Photo za la mayele. Maman, ma bolongo na se. Ozali wana po na échec. Ma bolongo na se. Zoyoka. Et puis ba pasteur. Bana vitesse makambo bango ba komi ko mema na lingomba et bongi na biso to sembola. Comment pasteur yo ozali pasteur? Mwana appel de fonds et salami na lingomba. Mwana aye ko pesa yo $500. Pour appel de fonds yo salaki. Mwana ya 15 ans, mwana ya 18 ans, asala kate. Kela sikuto akataka. Libota na ina na eloko ezali te. Yango ne kotse ina ba vitesse yo ezangati. Ko yo pasteur ozimbongo $500, otali yango misi mindo tina na matama awa ozoko seka po. Ba pesi yo mbongo. Okoduka oye batate mwana oyo $500 asala kawapi? Ajuwa azana libota nini? Ozu $500 na poche yo wo mais pasteur. Azali mwana ya vitesse. Siko mwana ya vitesse ayo kopesa yo mbongo yo tie na poche obimisi mino. Otuni na kote mais ko pasteur na yo ki papa na yo ya molimo ezali wapi? Yebisanga ezali wapi? Non, ozali pasteur. Okoloba ngani ezali pamboli. Lipamboli oui, ozu lipamboli otie na poche. Mais mwana wana azali mwana na yo. Saka lokola mwana oyo yo bota, azali na 12 ans, azali na 15 ans. Ayo na $500. Yo kosala nini kola papa, yo kosala nini? Okoloba non mwana na ngai apambwami nazwa mbongo natia na poche. Grosse légume on benga ya mwana ndi grosse légume. Po tia na poche ya obimbisa ba poche na yo. Non mais il faut to bongo la mitema. Faut to bongo la mitema na ndenge ya solo. Mate ya o ezali ka pona bana vitesse te. Na yo mama, na yo papa, na yo pasteur. Tala nini ngoma na nzambe etengami. Toza ya kotengama. Na ngoma etengami na ndenge ya solo. Kuluna kuluna yango ekoti partout. Kuluna ezali na bana ya vitesse, kuluna ezali na ba pasteur, kuluna ezali même na yo mwana ya poto, yo zo ya na makanisi ya bana ya vitesse. Mais bakokulune yo. Bakokulune yo kokulame, okozana mpo moite. Kwa mate oyo pasteur. Moninga na ngai mwana ya poto, mwana ya Afrika, mwana ya mokili mobimba, tozo ya kote tia na mitema. Po mokili oyo esi ebebi. Mokili oyo esi ebebi bosoto esi ekoti mingi. Totala kaka kote ya bagere oyo ezali na STT. Totala kaka bagere oyo ezali na bitumba ya politiki ya mboka na biso te. Kasi totala pe bagere oyo ezali na bano na biso ya vitesse. Ndenge nini bakobebisa mokili. Bazali kodetourne baproje, bazali kodetourne mabala ya bato. Mokili ekomi na suka. Bongi na biso tobongola mitema. Tala bamaladi ndenge ekomi kobima na mokili. Coronavirus yo ebaka yango te na mokili oyo. Kasi nzambe abi non mokili oyo bano bakomi kokola kosakana na ngai tika na libere nano. Atiki biso tala ndenge maladi ekomi koboma. Maladi ekomi kosakana na bato. Mpo na nini bosoto eleki mingi ebongi na biso tobongola motema. Soki tobongoli motema ko Yesu akoya akoprotege biso. Tanga na Yohani na mokapo ya 15 chapitre 15 verset 14. Okomona ndenge nini nzambe azoloba na mokanda na ye tozali wana mpo na ye ye nde mobateli na biso me ntango oyo ozali mwana ya vitese ntango oyo ozoya outa poto oye na makamisi ya mwana ya vitese ntango oyo pasteur ozozwa misolo ya mwana ya vitese yo moko mpe okomi moto ya vitese ya ndenge ya mabe otie vie na yo na sécurité otie vie ya papa wana na sécurité otie bana ya mama wana bana ya papa wana mwasi na ye atiki na poto yo tie na sécurité. En tout cas, vitesse ou en sécurité. Et bon, il faut que la vitesse, il y a banga kama loba ya nzambe pour na kotambola na kobanga nzambe. Nzambe apambola. Enregistré. Je sais pas. Action. Et Pinard, le nom ko yoka yo. Eh, et Pinard m'a ramené au sala eh. Ah.